Quelques députés ayant sacré mécontents si la publication au gouvernement Sama Lukonde va déposer mémo la bango mokola lelo epai ya Christophe Mbosso Kodia wazali président ya Assemblée nationale. Boyebako, président de la République démocratique du Congo, et président en exercice de l'Union africaine, Félix Antoine Tshisekedi Tshilombo, Azwami na Congo, Brazzaville, République du Congo, Wapi Akeko, participer à la prestation de serment, il y a homologue naïe congolais, au Lazala qui votait dans l'élection présidentielle au Salemaki na mars 2021. Ba détail ya ba élément au Nyon Sobokozwango na kati ya journal na biso ya mokona lelo édition ya sika ya magazine KNB News nulle part ailleurs. Mbote Kinshasa, Mbote Brazzaville, merci la fidélité et confiance pour passer la KNB News ou Informacabino. Toujours d'une manière très professionnelle. L'édition de le bandit Kato Fongolo Yango. Et l'ongo là, ba député Union sacré mécontent na sort na bango si ma publication. Ya gouvernement Sama Lukonde, ba salim monu na bango lolo, ba déposé ki yango et pas ya président Assemblée nationale Christophe Mbosso. Bonjour ma détail et pesani awa na Nathan Siata. Collectif, il y a des députés révolutionnaires. Déposé qui m'a jeudi 15 avril 2021, mémorandum na bango destiné à chef de l'État na bureau ya président de l'Assemblée nationale Christophe Mbosso Kodia. Na interview moko bakoda ki na presse après dépôt ya mémo yango, député national Justin Dede Kodoro a précisé que s'entretenaki na Mbosso Kodia Mpwanga to s'entretenir na président de l'Assemblée nationale lokola lobby to lobaki ke collectif, il y a des révolutionnaires, il y a Union sacrée, il y a les 14, les 15. Pe batiaki en place, commission moko oyo sengela qui est rédigé document pour na chef de l'État oyo azali autorité morale na biso. Ezali oyo esalemi lelo to silisi document pe to transmettre yango na chef de l'État via bureau ya Assemblée nationale na biso. Ndenge député Justin Dede Kodoro a déclaré qui kasi aboye qui ko révélé contenu ya mémorandum na bango oyo a souligné que ezali primaire pe ezali réservé kaka na mokonzi ya mboka boyebi ke tozali na problème interne na union sacrée to lingité ko révélé contenu ya document oyo sikoyo na public primaire ya document oyo ezali réservé na chef de l'État oyo azali autorité morale ya union sacrée tozali kondima ke Yé oyo azali chef akozwa connaissance ya document yango oyo ako répondre biso soki azali disposé biso nyonso tozali kozela que chef a répondre na oyo etali contenu ya document wana na lingi te ko révéler yango lelo na presse ndenge ya bakisaki parmi ba députés nationaux membres ya collectif oyo ezali configuré notamment Daniel Mbao, Guy Mafuta, Paul Moindo, Jackson Ose, Dédé Mopassa, Irakan Gracien de Saint-Nicolas, Fabien Mboku, Jean-Marie Lukulasi, Napoléon Mayembo Oyo, ba sepelite ndenge nini ba koti na gouvernement Sama Lukonde te, ba sepelite na décision Oyo, pe balobi selo bango, ba ko bloquer investiture ya gouvernement Sama Lukonde na parlement, soki mémorandum na bango ba répondre yango te. Kinshasa, eleki partout. Si Mayambutu ezo salama na kati ya union sacrée wapi ba député bazali mécontent population congolaise bazanga ki akoloba te bona na bango bazala micro ya Hervé Zaka ndeko na biso na bazokambusa biso mingi pona bango bazali na musala bazali na ba député ils ont déjà un travail bato bazangi musala bakoloba nini pour ainsi le lieu bazoza pays en otage gouvernement cause à la plus de 300 ou 400 personnes plus de majorité plus de 250 plus 1 et gros ça le matin gouvernement gros ça on doit toujours prendre des gens par critères c'est pas gens bazar mais content pour travailler pour l'amboka ils ont raté aux en gouvernement là où tu es tu peux travailler pour le gouvernement gros ça avec pour l'amboka en tout cas ils sont mécontents la position là on va suivre président ezali kambo ya masolo omoni makambo ya mboka seki bandi que ba désordre na 60 na 1961 na 1960 tozaki ba problème moko ndenge wana oyo komaki ya Lumumba
na Lumumba na Kasavubu ezali makambo ya parlement na présidence donc ezali likambo ovanisaka bandeko bayokana babongisa makambo miyibi bazoboma mboka nde bango bazola na mbongo bakende likolo ya mbongo bakende nyosaka kuna mpona kosala mpona population te bakende koluka ne mbongo luka yamweke bazwi misala te yango bazala posa olongwa biso tozala posa kuna te biso tozala posa nde mboka ebonga soki bango bakolongwa na tere na bango balongwa oyo batikali basalela biso misala mpona pe président nyokwama masama lukonde soki préfecture ekomi na problème nani alukaki problème bango moko nde bato balukaki baproblème wana po ele basalaki associé alliance basalaka alliance na ndoki te basala bayokana kaka baluka moyeke mpona biso petit peuple mpo bango nyonso wana baza na biloko mitalalaka njala za te biso petit peuple nde bato tozosouffrir liboso bakotaki kwanda nga soki nalingi misala soki balungulinga nga soki nakoti misala soki balungulinga mais lokola bango batiaki lokolo na union sacré soki balobi ke balunga na bango mpona ngai nzambe kutu aza malamu napesi président Faci félicitation 10 badepute wana kutu ata député meme oyo bamia nyonso baza na parlement abengana bapo bamesa na makila ya bato bamiyibi asali bien balandi basango bafélicité na gouvernement oyo ebimi oyo badepute wana comme baza na baintérêt personnel ya basi na bango na bana na bango basali bien Faci ayokela bango mawa te bapesa bango baposte te bazala kaka ndenge wana tokoka na biso nyonso na bango mpo balingi changement te eza na retard moko te tozalaka na président kaka moko na Congo badepute mpe bakoboya mpe jamais oyo akoboya mpe aza te oyo akoboya Faci atyai libanda ndenge baza na moto ya Kabila aza lisusu te oyo moto ya Kingana aza lisusu te toza na likambo ya union sacré depute akoboya kokota basanctionner akende libela azonga so na parlement te tolobaki yango na ebandeli président de la république Félix Antoine Tshisekedi Tshilombo azwami na Congo Brazzaville République du Congo wapi ake koparticipe na prestation de serment ya homologue na ye congolais oyo azalaki reélu pour na 4e mandat na bascrutin présidentiel oyo esalemaki na mars 2021 boso badetail na élément oyo. Président de la République Félix Antoine Tshisekedi Tshilombo azwami na République du Congo uta soirée à jeudi 15 avril wapi a participé mokolo lelo na prestation de serment ya homologue na ye congolais Denis Sassou Nguesso oyo azalaki élu pour na 4e mandat na scrutin présidentiel oyo esalemaki na mars dernier. 77 ans d'âge, Denis Sassou Nguesso a remporté qui ba élection na plus de 80% pe selon révision constitutionnelle na bango o esalemaka na 2015 ye akoki ko se représenter lisusu na ba élection ya 2026. Ye azali investi pour na mandat ya 5 ans mokolo lelo ya koyeba ezali que plus de 10 chefs de l'État africain pe ya mokili mobimba bazali présent na prestation de serment oyo esalemi mokolo ya lelo vendredi 16 avril na Brazzaville oyo ezali capitale ya République du Congo. Président de la République Félix Antoine Tshisekedi Tshilombo ya RDC azali na manifestation wana lokola président en exercice ya Union africaine pe lokola moko ya ba président ya peuple frère ya République du Congo. Kinshasa et l'équipe partout. Accompagné na si député national ya Bloc Ouest Jean-Pierre Bemba ayambamaki epai ya Félix Antoine Tshisekedi Tshilombo na soirée ya jeudi 15 avril na cité Union africaine bango bayaki ko déposer document na bango oyo bazali ko benga programme ya développement ya Bloc Ouest oyo esengeli ezala prise en compte na programme ya gouvernement ya Union sacrée. Président de la République asepelaki na makanisi na bango pe asengaki bango bakutana pe na chef ya gouvernement congolais oyo ezali bongo Jean-Michel Sama Lukonde. Toujours na cadre ya publication gouvernement Jean-Michel Sama Lukonde tozali kokoba kosala bino ba portrait ya ba ministre lelo tosali bino portrait ya Christophe Lutundula Apala oyo asali bongo nommé vice-premier ministre en charge des affaires étrangères ya République démocratique du Congo. Bona na ba détail na élément oyo tozo koba kolobela ba ministre ya gouvernement Sama Lukonde moko na kati na bango Christophe Lutundula ye azali nommé vice-premier ministre en charge des affaires étrangères.
azali cadre et ensemble pour la République parti cher ya Moïse Katumbi. Christophe Lutundula Apala a remplacé Marie Toumanzeza oyo aotaki kozala ministre et affaires étrangères. Ye azali moko ya ba homme politique ya kala a na République démocratique du Congo. Aebani mingi pona combat, détermination peu rigueur na ye na manière ya ko défendre ba intérêt ya peuple congolais. Député national Christophe Lutundula azali moko ya lisanga ya G13 oyo longona baninga na ye balobelaka ba réforme et ba institution ya mbokutu mokonza mboka abengisa consultation nationale. Ye azalaka moko pe ya kati ya lisanga rassemblement de l'opposition na tangu ya Etienne Tshisekedi wa Mulumba. Boba que Christophe Lutundula a adhéré na parti ya Moïse Katumbi Ensemble pour la République na 2019. En 2019, Kino Lelo azala nommé lokola vice-ministre, ministre ya affaires étrangères. Parmi batache naye Christophe Lutundula azali na mission ya ko accompagner Félix Antoine Tshisekedi Tshilombo na présidence ya Union africaine pe akozala président ya conseil exécutif ya Union africaine pour l'exercice 2021-2022. Beba que azali pe moko ya ba parlementaire o bazalaka assidu pour na ba loi na ye o ya pesaka moko ya ba loi na ye ezali toujours na débat kuna na Assemblée nationale loi Christophe Lutundula o ezali kolobola bongo la réforme sur loi électorale. Christophe Lutundula te souhaiter bonne chance na tête ya affaires étrangères ya mboka na biso sala mosala kitoko pe biso magazine no Kaimbe News te souhaiter bonne chance mosala kitoko pe malamu tokozala toujours wana pona ko accompagner pour que mboka na biso ekende kitoko. Kinshasa eleki partout. Monsunga ba Congolais Beltesco a mené bino lame de rasoir Nelson triple X platinum. Voilà la détail na élément oyo. Beltesco Monsungi ya mboka aye lisusu kaka ndenge amesana kosunga cette fois-ci aye avec Nelson platinum triple X lame de rasoir oyo atie na disposition ya ba Congolais pona misala ya ndenge na ndenge. Eza na minu ya kosakana teta kaka bazali kobenga yango triple X, c'est-à-dire avec l'homme de rasoir oyo okoki kokata suki mutu mobimba osilisina bakwa pe o arranger mutu mandefu sans problème. L'homme de rasoir oyo Nelson platinum triple X ezali kitoko bondi milanga kasi sango ya kitoko makasi oyo pesi sai na mitema ezali ke bakwa faire nyonso boyoka bien osombi kaka 10 farde ya lampe de rasoir oyo Nelson platinum triple X ozana droit ya ndaku oyo lokola salon de coiffure moderne bakoya kotikela yo bango moko na ndaku sadi benga kaka na numéro oyo 081 85 00501 okozwa superviseur ya Beltesco oyo akozwa contact na yo pe akoya kotikela yo ndako oyo lokola salon epai na yo na ndako okofuta ata eloko te esili wana te yoka lisusu soki ozali pe na besoin bapesa yo mesa oyo ozali komona pe miroir pona okataka suki na yo kitoko na elengi nyonso tunanga nini somba kaka 5 farde ya lampe de rasoir oyo Nelson ya Beltesco platinum triple X oza mobimba bakoya kotikala yo mesa oyo na ndaku pe miroir oyo yo na basalo ya minene oyo tomonaka na baville différence ekozala lisusu te. Beltesco alobi peke bacoiffeur nyonso à chaque fois bakobanda koutiliser lampe de rasoir oyo Nelson platinum triple X bakobanda koenregistre bango pe na fin du mois bakozwa mwa eloko na cadre ya récompense po bazali bacoiffeur ya Beltesco. Kinshasa eleki partout. Mokili Mbombezo célébrer journée mondiale ya lutte contre esclavage ya bana oyo sala na mokili mobimba kasi mingi na Afrique na nzipe na ba région oyo eza ya ba guerre bona na ba détail na elema oyo. Le 16 avril chaque année mokili Mbombe célèbre la journée mondiale ya lutte contre esclavage ya bana. Célèbre enquête lelo na mokili bana ebele bazali victime ya esclavage moderne wana nde mot d'ordre ya journée ya lelo.
na société bana bazalaka orienté na mikolo bana nyonso bazali censé obéir na ba ordre oyo ezopesami na bango na ba adulte pe wana ezali moko ya ba frein na liberté na bango. Bana ebele bazali privé na droit ya éducation, bazali privé na droit ya kokende classe, misusu kutu bazali obligé ya kosala ba mariage précoce. Selon ba recherche, bana ebele bazali kovivre lokola ba domestique, donc obligé ya kosala ba soin na bandako, basokipaka na ndako, ménage, cuisine, jardinage, pe bongo na bongo. Bana mingi bazali ko travailler na ba construction ya ba bâtiment ya ba usine ebele nyonso pona komema bambongo na bandako na bango. Mingi na Afrique pe na Asie nde okokuta ba droit ya bana ezalaka respecté te, alors que c'est le droit de l'homme epekisami na bana ba travailler pe bazala libanda ya ndaku, alors que ba parents bazali toujours na devoir ya kobattre la bango. Na cadre ya journée ya lutte contre l'esclavage des enfants célébré mokolo ya lelo le 16 avril, mbela epesami na bakonzi ya mboka koluka ko faire respecter droit ya bana pour l'avenir écolo ezala assuré. Na yo pe parents veillez sur mwana na yo salaka tout azala na bitidi ya koloba o azali ko ressentir et ko permettre yo o surveiller malamu. Il faut mwana alobaka et puis il faut ba droit ya mwana ezala respecter pour kakola na liberté pe azala épargner na vie na ye mobimba. Kinshasa eleki partout. News, première chaîne d'actualité en continu Kasina Lingala tozo continue ko ça mosala kitoko nulle part ailleurs. Le lot proposé bino ba extrait ya ba émission o ezali déjà na kati ya chaîne YouTube na biso tala kaskobo santé ko s'abonner. Ba mambo belé ko sama mokili oyo soko oza na esprit ya discernement o comprendre que biso ba chrétien toko ko za l'emporter na makambo te. Parce que à César ce qui est à César, à Dieu ce qui est à Dieu. Voyez, on doit faire la part des choses. Alors le chrétien aujourd'hui n'arrive pas à séparer des choses. Voyez, Internet c'est ma bêtise, mais na Internet c'est là bato mususu bazo mayele. Na Internet c'est là bato mususu bazo kota ba occultisme. Na Internet c'est là bato mususu bazo sala masturbation. Na Internet c'est là bato mususu bazo sala n'importe quoi. Voyez, c'est-à-dire qu'ils ont dépendre dans le ligne où mutada pour utiliser Internet. Est-ce qu'ils ont contribué na vie sur le plan positif ou sur le plan négatif? Si on a l'homme de Dieu na bokabona ki ndenge. Mo to kabona ki tango kola opesa biso monso na solo la ki na ye. Na solo na ye. Et sinon on va quitter. Na solo na ye, ce n'était pas aussi facile. Non, comme j'ai nazaki moto à l'époque ngani mnanda ko yembisa. Ngam nanda yembisa pena musako mo ka yembaka. So ngap na za na kilti boye nde balbaka bana kili balbaka ngwasuma. Voilà. Vous sentez vraiment ngwasuma na kata kilt. Alors tango na yeko longwana nde na yeko se retrouver na parcours wana ndiko sambela nzambe ko luka ilonga nzambe ko bonde nzambe yo pesa nga message facilement. Bon, a libérer kingai a fini a suka kina ko libérer nga kaka. C'était pas facile mais c'était nzambe ndimisa ki. Moza passé. Comment ni mwana olingi mingi. Mwana olingi parce que biso na les prophètes ou même église. Ou pas les prophètes de ma vie na pas na zoki baptême. Donc boloma kinzela moko. Boloma kinzela moko. Donc boloma kinzela moko. Alors à l'époque, c'était vraiment l'immaturité, voilà. C'était l'immaturité. C'était l'immaturité mais aujourd'hui déjà ba confluent les a déjà arrangé. Ils ont arrangé qui immaturité. Tant de longue, alors notre père c'était le prophète de Mavinga. Okay. Alors le frère maintenant, le prophète Adam, a un peu avancé dans Makambo Nzambe par rapport à Bisso. Voilà. Il y a des gens qui ont Koki. Tant que a Koki, qui a Bisso qui grâce. On a vu que non, cet homme, il a prophétisé. C'était quelque chose d'extraordinaire. Oui. Voyez, alors tant que quand même la grâce a impacté Bisso, infecté Bisso, il est comme il peut que ça colle. Okay. Alors à l'époque maintenant, comme il avait un sens moko ndeko sala. Ya ko ba kana. Yo bengami na makambo yo. Obengami na makambo. Donc c'est moi nzamba solo atana na Sodome. Au mona ka obika lo lenge mo tena bato bazana Sodome. Okay.
Parce que l'autre avec la Sodome, mais l'autre était en train de regretter. Il disait non, ça ce n'est pas ma patrie. Yo, ça quand même un peu bien là. On peut si battre mission dans groupe on va jouer principal. Pourquoi pas? Le problème est ça comme ça starté, mais le problème est ça qu'il y a éduquer masse. Il y a des gens au ben quand on a rôle na bango senti pendant qu'il a répété au moins pendant que non il est plus que moi. J'ai pas aussi faire n'engue ya sala on a mais on a commis na ba niveau à commander, vous voyez. Alors il faut lui donner sa chance en fait. C'est que t'as tout de best à un moment donné dans le Mbappé quand même tu es limité. Non, quand même limité là minimum. Quand là ce qu'on se le limité dans sens où se le bana peut-être que c'est un côté. Il faut comprendre d'abord lorsque n'a commis pas Alissa là, j'ai appris et pas la polyvalence de l'œuvre. C'est-à-dire ngane naza bona joa ka tonalité té na joa peu simple. Prévaner pièce nanga on a zo banda psaume 34 non jouer jeune. Groupe on a kena ya suka et pas ya président et donc que je salue à passant na joie jeune na jouer papa. Donc et pas nanga koloba limité c'est vraiment pas les mots qui font oui non, parce que l'artiste a limité non comment je serais limité parce que j'ai de belles formations quoi. Oui de belles formations mais quand même aux acquis tout fait banda au final babimisa na ba TVT na ba nini non babimisa kasi nyo sona parcours te non na ndenge na leka koloba babimisa ngate za mwaga parce que ngana ndo tourner. Mais le problème est ça, vous imaginez boy casting par exemple, bah si chance na acteur, artiste et tout, à l'accès les meilleurs de soi pour assumer responsabilité principale bien rôle moi quelconque. Mais tu te retrouves là au PCMA comme tout le monde a satisfait, ça va. Et comme le jour à tournage, tu vois il y a quelqu'un d'autre à jouer la place non. Nous taliban date mais moi dans un groupe oyo peut-être pour Azaka ancien, tu vois ce que ça fait. Tu me ligaka na cadre ya musala kwa na respect ya art tondima ki mais quand on a vu que ça derrière au biso lelo toko sala ngote donc na groupe na ngaso mutoye que tu es capable on te donne ta chance. Motuna etunani mokola lelo est-ce que est normal que papa agande la maman liboso ya bana bolanda ndenge population congolaise pe quinoise en particulier ba réagir na micro ya Hervé Zaka na libala complémentarité nde ezalaka moko ya bapilier lisapi moko esokolaka elongi te nde importance ya application ya baconjoint nyonso mibale mpona bon déroulement ya vie commune na yango motuna etunami ono ya liberté d'expression est-ce que ezali permis na mwasi agangela mobali na ye liboso ya bana na bango mwasi akoki kogangela mobali devant bana te mpona bana bakozala éduqué te ndenge baza mama azogangela papa na misu na bango yango wana bana bakoadapte place ya okende vanda mpe na libala na ye un jour soki akomi na temps ya kobala akozala kaka na bisaleli ya mama na papa donc akomona yango normal aloba okóma na génération moko boye ezala déjà futi yango moi tozobimisa bana na biso bakuluna mwana okende libanda azobanga papa moninga te mwana okende libanda azobanga mama ya moninga te mwana koya koloba na nzela bétise mpona nini azoyoka biso bakolo na nzela toza koloba déjà bétise kofinga bato na bétise eger etikala yango wana oyo biso nyonso toyebi na kati ya Congo a partir ya biso moko bapapa na bamama nde tozolakisa bana bisaleli mabe baza kokopie biso na oyo tozosala ye mwasi na kati ya ndako ntango mabe ezali ngai papa okoyebisa ngai kaka naza na posa na yo tosolola alokolosola bana balala na kati ya chambre tokoti mpe tolalaka biso mibale na kati ya chambre tokoti papa yosalaki boye to mama alimbisa ngai ezalaki mpona boye biso mibale toko se comprendre na butu wana kaka na kati ya chambre ntongo ntango ekotana totikali kale yango wana papa aza lokola likonzi ya famille papa aza mutu oyo nzambe apesa ye mwa pouvoir moko boye mwa autorité moko boye likolo ya mwasi bien ke bango nyonso baza bato donc
nakolobaki mama agangela papa liboso bana en tout cas eza malamu te par rapport na éducation ya bana. Même si papa bokozana likamuna mama bokozala likamuna papa eza malamu te ke yo mama obana kogangela papa liboso ya bana par rapport à éducation ya bana. Même si eza problème na bino il faut sala nyonso bo arranger yango na kati ya chambre pour que bana bazala épargner na ba dispute na bino na ba makambo na bino. En tout cas eza pona nga vraiment eza malamu te liboso ya bana mama bana kogangela papa bana kolobela papa. Mais moi reproche eza na makambo mosusu oyo ke mama koki koreproche papa na ndenge ya botosi. Ngai nazolongola nano nini kaka eloko ya o devant bana wana nde nazolongola yango ezala liboso ya bana ezala liboso ya bana te ya liboso nano kogangela mobali na yo te. Sikoyo liboso ya bana kolinga te o exposaka ba erreur ya mobali na yo liboso ya bana otalisaka ba faiblesse ya mobali na yo liboso ya bana. Eza bien te ezosala soni na ya yo moko na ya famille na bino parce que bana bino nde boza censé kopesa bango éducation ya bien. Sikoso bobandi kotalisa bango ba faiblesse na bino ekozala bien te bakobanda mpe kosala ta makambo mosusu balobi ntango mama asalaka ou bien ntango papa asalaka esalaka yango eloko te. Ekozala bien te mpona éducation ya bana na bino epuis boko ozokitisa mobali na o valeur liboso ya bana eza lokola ozoyokisa ye soni. Eza bien te kolingaka te oexpose mobali ba faiblesse ya famille na yo liboso ya bana ou bien ya bato mosusu. Eza bien te ça le conseil oyo nakoki kopesa ba mama wana basalaka eloko wana na ignorance. Na vie de couple ba problème pe ba défi ezangaka te kasi il faut toujours koyeba manière nini ko reprocher conjoint pour na ko éviter ba frustration. Pour na ba parents ezali déconseiller ko soit na liboso ya bana po bino nde bozali ba modèle ya excellence pour na bango. Donc manière na bino ya ko se comporter et co-influencer bango d'une manière comme d'une autre na vie na bango mobimba. En cas de problème, boso la malembe na chambre, pe bo éviter ko impliquer bana na kati ya makambo na bino. Soit ko betela bana na solo et même ko lobela makambo na bino ya ndako liboso ya bana. Mwasi oyoki salela Kinshasa et l'équipe partout. Awande édition mokolo lelo esili. Merci na bino pour la fidélité et confiance pour baisser la magazine KMB News. Merci l'équipe technique et rédactionnelle aussi qui mosala kitoko na sima caméra tozaki na Hervé Zaka régie et simama ki na Timothée Kayembe réalisation et simama ki na Nathan Siata toujours na coordination il y a le lion de la communication Jimmy Mukendi na bino tokutani lobby pour l'édition mosusu pe na ko servir bino toujours d'une manière très très professionnelle nde to sala ka awa Magazine Kinshasa na biso réalité ya bana ki réalité ya bana kino